mbote na bino tout bana poto bana Europe bana États-Unis Afrique les seules émissions où le belaka faire rigola Jésus de Néance émission Nzambe ya Baembi tant to lo Nzambe ya Baembi no mo déjà boye barana Nzambe ya Baembi na Congo hein c'est Jésus de Néance le padre de la musique congolaise faire rigola muto ayembaka na niveau moko bo non salamate les seuls musiciens appellent ça batu voix au mutu nyonso koma ko copier na la lobby na yemba lokwa faire rigola Jésus de Néance balobi les seules émissions où les carana chaîne HD la congolaise TV hein Maman Espérance c'est bon balobi vana ngondo aux États-Unis donc bal fanatique tout ya Jésus de Néance bolanda émission oh bo s'abonner balobi les seules émissions où le bilaka faire rigola yango les seules émissions on a promis bino bo bando so ba news tout ya Jésus de Néance oh ba concert na ye ba nouveauté na ye ba clip comment faire rigola vivre na palais comment ba musicien na ye ba vivaka hein les arana émission oh ngamo présentateur na bino ngayo Mercure Moleka ngaka ne na la bino ba news a bien fait rigola hein balobi tozana invité spécial aye ko défendre faire rigola po donc mise moi matama boye ya mande facilité ka boseyo ozu audace yo bima pe na TV olobela Jésus de Néance mabe hein ka boseyo zana nini ngamo kuno chroniquer ya faire rigola ndena bona leki okuno ba vitesse ngai mona na leki ona na mambo ya budget boy na vivra bien koleka yo so vandi na yo donc meli ba biloko na yo obimi olobela faire rigola hein na otakio bien sima hein tozali susu na news ya sika ya faire rigola Jésus de Néance abwakaki oyo ekangi monde entier ekangi Afrique hein acoustique à 4 minutes il y a 46 minutes balobi faire rigola papoli ayembi na ba niveau moko zéro na zana invité spécial on a ebisaki bino na royamba président Chaka hein président Chaka Dabizita président Chaka Dabizita soko sala entraîneur yo président Chaka avec défendre couleur ya Jack Set ya Jésus de Néance faire rigola président Chaka bonjour bonjour mon frère c'est comment très bien mon ami bonjour salut président Chaka na vandaki olandaki bémission olandaka émission oyo za fanatique émission Nzambe ya Baembi otalaka TV omoko olandaki omonaki mamunini elekaki ozwaki téléphone obino Mercure Moleka na oya wana na défendre couleur à Jésus de Néance na ebité maloba na yo pesela non mutu wana leçon ya bien oya ki ko chrétien Jésus de Néance fait rigola président Chaka à vous l'antenne. Ouais en tout cas merci à toi pour la parole mingi na lobaka boye pourtant na lobaka na tombora mabe malamoko na yaka mabe pourtant na otalaka na omonaka ba parcours na omonaka ba distance na omonaka ba moi ba tempe na ya lobaka no azata pembeni te donc na ngina loba na okabose tika baloyenge tika loyenge kabose tika loyenge Jésus de Néance bana na wenge bozala maison mère Jésus azala yo zala ozala nani to loba ba réalité hein isa te otoya to bomba ba réalité po to loba ba mensonge non ozalaka nani tango ozalaka wana to tuni kaka soko ozalaka nani ozalaka loko te donc Jésus nenga za wana colonisa bino a forma bino eloko bino boza wana c'est Jésus bo betele maboko mais lelo soki bino bokoleka ba mission bo loba ba n'importe quoi mais c'est mawa trop donc na moni pena ke non omona pena ba loba pena ke mutu oyo balaki sendenge oloba mbisi soki pe lobi maître a loba kité soki ozui okomi minene banini po okokai koloba mbisi wana bakande soleka koloba mbisi wana lobi kabose mbisi nini ya malonga oya loni olelo ozodasi ya koya kotelemela Jésus yango effectivement mamango tozolobela pourtant oya zui courage oleka koya nisi ko ignorer net Jésus de Néance mais na soka moi na nini na lobaka na nini na sapatu to na lipapa to na ebite sono baksa suneti nini po Jésus aza musika azawati dongi amawa ya koloba ya mingi ya koloba keno so boleka na ba émission botalaka mutu bokotake na mutu bokotake te mutu musu boleka na émission bopesa ke ba merci na obokomi ndenge boza soki boza msu ye ba contribuer na un plus pour ça la ka bosser ndenge ozawana bakobia zonga sima talaka pe yo mona o comprendre ki ma président Chaka na ozongela yo papa na moi liloba muke pona
dans musicien on est muke wana ameki ko chrétien Jésus de Néance. Moi il loba muke pona telo moko batu babosanaka mamandule totalaka niveau. Ka bossé toyebi na wenge à niveau ya fait gola te. En tout cas présent salam ebele place aux allées obundelo partout. Oza Jésus de Néance ya makambutu. Na micho ndi to défendre za no mama monda pa présent auquel ces alliés ayo monda pa présent chaque azawana monda pa to ana programme à part confirmation esili tozonga kuna chez Pio pour la micho tozaki chez Fafa mais des Fafa bi tozonga pa Pio pour to face à masolo mais lo comme que comme sanga souci moi baka bosser ba batu mo boye ba perdre dans ma fort pas journaliste ba perdre dans makambu fort baza batu mo te ba ko le kalabeka ba ko Jésus de Néance faire gola muto défendre Congo na champ atakuta padre de la musique congolaise faire gola to bunga kata en tout cas présent ozaka yo moko na chato tikela yo à part yo nde tondima présent chaka pona micho c'est présent chaque année mutu azana simana yo faire gola en tout cas moi c'est trophée bilé japonais le défendeur Lukunga porte-parole à monde à part. Porte-parole à monde à part. C'est moi trophée bilé. En tout cas, mission na yo to lobelaka siyo to bundelaka biso ba soda na yo to za awa. Oh tout alekaka ko chrétien yo ngai moko na bimaka pona ko écraser. To za président Chaka moi robakisa moi le roman oboé au fait programme obeti moi le roman pour na oui biloko robakisa ezali nakomona ke non tona lobanga na chanteur animateur ayembaka pe na bwa kaka donc mingi olobeza te loko olobelaka ezake talaka muto ozane niveau salaka na ba discussion ba débat au fingaka ye mais muto ana niveau na yo te en tout cas côté wana tobosanaka na le maman muke Nathalie sape bino ke boye mbate. Talisa kabosi. Bolingo nanga nazwi lelo yo. Mboti kangai na batela. Po bolingo lelo ekomi pasi. Mboti kanga na bebe nanga ye. Yene nyonso na pona. Mbozwa nyonso. Mboti kelanga Jésus de Néance balobi batika ye po yende mutasala ke babiso tozala ngapi na soki na koma miseza po Jésus na yokai na banenge nyonso wana vena biso wera nsona oloba ke na bite chair de poule internet apesi mutu bakombo nyonso lelo soki ka bosse leki oboyenga na omona ngo eza na mopamba président Chaka noti oyoka olobi ke oza chanteur animateur obwaka kape na bwaka makasi toyoka Jésus za wana émission spéciale ya ye ayoka katala kango. En tout cas, bonjour à tout le monde qui me connaissent. Bonjour le sous na Jésus de Néance, président oyo au salara ki Congo tomba maga na ba kwenyo son Afrique na zine Europe na nini ceux qui ba Hollande ba mona ke musique na biso tomba maga Jésus yango na loba ke non makasi na biso faut totala rapé ba mikolo o ba sala mama minene faut okumisa ka bango et ça te muta sala comme na munene yo lingo boya yango poza na ebité soko za nani soko sala ni osaina no loko te alingi amatana ya alingi agitana ya matembele omoni ndunda mama banduwe balingi na bango matembele bana balingi na o matembele andunda mama banduwe matembele babi bana balingi musunité mama soko la mindunda lambela bango mwalikaya bomwani esala bango bien po bayaka mwa santé banini mbango pema balobi mama expérience c'est bon. Hein? HD la Congolaise TV, chaîne Oezo Pesa Makambu, chaîne Oezo Sala ke babiso baka 15 tozala en forme bonde tozali l'émission na biso nzambe ba yembi totia tolobela toujours faire rigola. Maman expérience c'est bongo. Toza a mon coordonnateur mutakangi makambo tout bozomona o coordonnateur Joseph Ekombo, balobi ende charge awa. Hein? Na mona sima caméra Kankou Dominique MP4 balobi mutazwa donc muto filma Jésus balobi makambu yango président Chaka o les émissions faire rigola Jésus de Néance place à Vandi place à Otala biso ayoka mo eloko ne morobo oya ye oya kibiso ayoka yo moi donc eloko ya ye eloko ya biso ya palin beta Jésus de Néance à sentir
ke ozali président Chaka nalinga te botumbola nga président nalinga te botumbola nga boso botumbola ngai te président Chaka nabuki 5 kilo ba fleur na maboko na nga moko nabaki pungu misato mpo nayebi olingaka banyama lwemba ye zwa pecha koyo nalakisi maloba ya bolingo omelolaka yo na absence nanga ada mama ale Jésus de nuance balobi dabezita yeyo mwana nzambe mingi olobeza te na olobaka monde à part bana ya debulu boisonne jigel abwaki bino tu nayebi ke Jean Kouba esika bozali dani kule bana fibo toujours même moral balobi président Chaka yeyo mama Jandrine mama Sanda Kalema mama Nagise Diego musique wa merci vraiment trop merci président Chaka Bazita merci vraiment ndenge ozwaki ozwi courage obimi na kar na yo oye ko défendre couleur Jésus de Nuance faire gola merci vraiment moi le loba suka moi des personnes mabanga moi le loba sika pena ya mingi ya lobeza te ezaka keno ko pesa batu toujours moi eloko mo ya koyeba kete biso to ba congolais tant to betaka musique tout ça la fierté Congo donc ba Jésus tant ba betaka ba biloko wana ba salaka ke Congo tombama donc ceux qui ont failli nanda kuno boluka ba biloko moko boy en tout cas niveau ça muke améliorer les sous lobby to robeta lope maboko ndenge to betaka to monaka ba papa Lutumba to monaka ba papa na biso ba Franco to monaka ba nani lelo to monaka ba Kofi bani lelo pe to na ba Jésus donc yo bezela tour na yo tango ko yaka tour na yo to robeta la kope maboko donc ba mbote na nga kaka na pesi na ban Europe o ba yebi balingaka ngai président Chaka da bezita yeyo mona mabele ba opé bazana Afrique du Sud ba o bazana place nos na tangaki Afrique bazora toujours aimer l'alias ta bouche. Merci président, merci vraiment. Merci. C'est là malamu. Merci vraiment. Toza awa vraiment. Oeze mission na bino nzambe ya bayembi mission oyo, hein? Boyo karamamba nous tout ya Jésus de Nuance. Toza awa, toza na ba invité na biso sumi balé to kota awa, bazo kota, hein? Je reste que Fébé na Diego. Balobi toza awa, tozo donc asko to lobela. Acoustique, il y a Jésus de Nuance fait rigole. Acoustique, il y a Kangi monde entier. Acoustique, il y a fait sur ampleur pour la Jésus de Nuance. Tout ça, vraiment. Tu as vu ça, il y a un site au Kunagango. Tala. Simple information. Et ça, il y a Kabose, Nazongelio Lisusu. Qui fait bien, tu n'as pas ça, il y a Salano Makamuna, tout na Simanangai. To betio monio sokoli oza somo oweleli yango talima yo travaillera na yo te niveau artistique eza dimi oweli so obeta ngayo mutu na lata saki na mukongo olati yango oweleli obeta yango obosani Kabose ti atape à côté au président Ramsès alobaka obeti libanda Jésus de Nuance yebisanga eza na artiste nini oyo ye ayamba yo tango utaka mikili tant de fois à Kimi, ah, vena biso de fois à Kimi, bino bo Kimi bo tikali na mikili. Jésus ben yoko duno benga Jésus. Alors le padre fona kota na wenge boena bo efera biso ya kana grand hôtel e ba komba liboso we ra benga yo. Tant fera ka solo lina Vincent na lito ive e andenge nini na mutu na ngamo be fala kota. Kokuta na ya Kabose ya liboso na we ra bo e bi kombo we ra benga e. We ra benga nani? Oi, Montana. Oh, Nani? donc, président Weranson a benga Montana. Pour atikala komona yete, atikala koyeba yete Kabose. Sini alindala le asini ya matanga. Sini alindala la e asini ya matanga. Na minute oyo toyende kokunda bino nyonso tout. Polelo eza le seul artiste Congolais, Africain, Europe, mobimba, le seul artiste où a tiré acoustique il y a 46 minutes. Pas même un mois. Plus de. Tu es une minute vraiment tu es colobé acoustique donc il s'est l'ampleur. Il y a des gars. Des gars donc il y a colobé la coup tout est acoustique où est kangi monde entier. Faire rigoler niveau mais Kabose alala na été sonda kwa nani yango soki nini na nani yango kende tele mape ye wana liboso pe ya micro zo mape on ba Kabose
Tu donnes moi la plaisir. Bana kin, bana poto, bana Luanda, biso nyonso Diego Scram yeyo. Eloko nga na ye kolobela mingi awa. Mwana oyo yo na lakisi yo musapi yo voiture na banda monter ekufa ekangama na nzela. Ya kolongola ngo na kwa na biso. Keba na kofinga ka faire gola. Oui, toza na Diego donc kabose kende kolongola voiture no kimbambala wana. Ezanga monter ekangama na kwa na biso. Kende kolongola continue koloba. Ouais, voiture no ya kimbambala oyo ekangama sa monter ekangama kuna. Ya kotindika ngo no banda ko tindika ngo. Kende nango. Tika kofinga le padre aza musicien oyo mondi mobimbe yebi. Voix ya bongo ezaka moko. Le monde entier. Voix ya bongo ezaka moko. Faire gola akanga partout les padres na pesio bambote place ozali. Na pesio bambote sous Diego Scram yeyo. Diego Scram yeyo. Toé awa sujet tozolo bela likambu ya acoustique. Likambu acoustique en tout cas acoustique na ko lobela ngote parce que pour amoni acoustique wana pardon Diego Scram to beta gango no ya liboso bayuma bato basala banzila felele net ba critiquer oh non Jésus kotaki studio na hemaki nde Jésus yo tala non ngana ita mutu ba benge Jésus les padres ayo tala te na bete la biponga ye déjà beta acoustique na ndenga libana na mindele même papa wemba kufa na souci avoir faire po ebaki ke na 2020 makambo ekoma bu bapepe kale bayebaka bawolelaka na bango kokufa okompa bafe na biso Carlito bakenda ntongo sikoyo mutu lokola kabose tala lelo ofere makambo azosala mutu azotinda yo wana ça c'est nzele nabengeka nzele yaya oyo atindaka bino po ye moko Tantine Fanny ye moko ayebi ke Jésus alekaka ye wana oza na nsima makambo Tantine Fanny sana place na mi sana place na ta générique akebeta tala eloko bobeti monsieur yo moko makambo ezosimba te okangama na peti wana mawenge soki mawenge kaka yo olanda peti na wana ya mokongo egumbama wana fere autosomba pale place anda ofutela peti oyo nani Robinho na bato lokola Robinho mokolo ngai na okutana no na osimbo na nzoto mukolo ngai kefebe na kokutana na Robinho na kosimba yo na nzoto parce que mutu lokola Robinho tu as fait 15 ans na kati ya maison mère olongwe na vocal moko Robinho ngai na merci héritier watana merci président héritier watana bendengo yeba ke Robinho héritier kitisa héritier kaka awa na la samba totelema na biso tu bise orchestre ekende ba Congo bato tu bamati oh ngana lo ba mérite matata ndeni nzo amna mona ka Robinho ngamata on skize ne rita beta ekudu ya solo ya manga koma olela mudilu ya sombi mutuka lobi nanga koti studio bore bimi ali mo kwanga na ya ntiesa abani mama ofinga Jésus wa jiras ke fe na bakisa na yisa bana Luanda acoustique ya ngwana acoustique ya ngwana. En tout cas, na minute oyo, musique ya oyoka na confinement oyo, ezate, à part acoustique. Faire gola abeti acoustique pour na bafwa nyonso o balingaka ye. Bana Europe, bana Luanda, Tokyo, Afrique du Sud, partout. Bana Kenya propre, bana bien, Diego Scram yeyo. En tout cas, faire gola ozali kolo. Faire gola ozali kolo yo kabose. Yo kabose yo. Diego Scram yeyo. Diego Scram yeyo na asi omona osundola mutuka no yakimbamba ya kolongola mutuka na yo otana balabala na biso ka mutuka camion monter ekufa toza juste acoustique ezopesa makambo lelo mona te ezolobela ye moko mais c'est Facebook a déclaré ma vie eleki premier artiste ya monde a posté image ya 45 minutes na Facebook pe bato baotala eza Jésus botala omoni mutu mosusu olingo finga ye Montréal zwanga pena groupe la président Ramsès ayebi na linga groupe la eza na bato misusu olingo finga ye otali na kombo na ye kombo mutu na ofinga nani Jésus natali lisu kombo mama na ye comment maman n'a ma Marie Makese mais tu es devenu sorcier ou comment donc ils ont kofinga libota nzambi tala makambule batelemisi ko kabose awa batelemisi fere awa ku esimba ku atanga leki kabose na succès
ponga kefebe ntango na bimi kabose na yebi te soki aza wapi mutuka oyo ekangama na aveni na bino wana ofo ya kolongola yango kabose eloko ozosala eza mabe omonde nazongi lisusu boye ya liboso na ngai na yo oluka ntina pale na yo nayoki baconseil ya baprésident Ramsès baprésident Chakada Bezita nayoki baconseil ya bapapa fanfan bave oyo ngai nazalaka na bango bayesinga no kefebe kokeluka kabose te parce que bauti oyibe bilamba na singa yo mpo oyo okota kuna akokanisa kwa yo moto oyibaki bilamba na tala niveau ya artiste baoyibe bilamba nabi prince ya weli Mr Versace na États-Unis prince ya weli makambo oyo olingaka yango oyo bana poto mambo olingaka yango prince ya weli Mr Versace namoni Tracy Adongo un mannequin au Bordeaux Tracy Adongo balobi mannequin oleki tous les mannequins na France na Bordeaux Tracy Adongo toza na bino tozolobela toujours en acoustique talaka artiste ya munene ya monde Bouba a presté eboti jaloux Bouba papa est-ce que frère abenga Bouba Bouba e moko atali eloko abi non banda mokili esalama eloko na bagrand prêtre Michael Jackson Johnny Hallyday banani basala no eloko abongo te Bouba comprendre ke nadiembela na nga na nsima Jésus masa na nga oyo nani iro le cop a comprendre ke eloko eza bien azwi yango aposte yango omona commentaire bajaloux oh il est ingrat yebisanga na musique ya Congo nani yango oyo basala ingratitude ebele koleka mais un chanteur d'Afrique na biso de la forêt comprendre le roi de la forêt Igwe va comprendre que premier fils abimaka na ndako na brutalité poza papa monte mwana za 15 ans akolinga bimaka bu neti yo nengo za bu obimaka bu pouf et ça na palais faux neti masa na MP4 ndinga zalaka na volcan soka linga longwa président Ramsès Otala MP4 tika oyo eza bakwiti fanda mais soka longwe esimba te président zana na choc ya le roi vena biso de la forêt ndazaki lelo a comprendre tala makambo fe regola azosala nzambe asalanga kitoko na mokili alazwa lokumwe agene ezotekama basi bazotula ya gola olobi nini oyebi ke na remarke yango mpe nake matanga mobo na bite fera andoki nakomi na matanga wana bakomi ba acoustique tina matanga Jésus bakomi ba acoustique tina matanga nake matanga nayoka vraiment ke nalobi ke le padre le padre oza likolo masa nanga tobo dangola zala toujours na G7 tobo nangola auti Luanda le padre na asi oyebi petino tobo dangola wana pena toza na na kini toza les seuls musiciens les seuls orchestres oyo na Luanda oye na yepe masa a vivre beau à l'aise toujours toza wana shikito bwana shikito tobengana pwana impoli topesi emongo akei kuna boye alangwe masanga ayo tokele fe report sentinelle ayebisi efanda wana na ntongo le padre akolamuka boso alokoso fere abima bengana ye kabose fere wana ndako ya 46 chambre na lingwala no ya pamba eza kwa milie oyo toza mimoza mpo na kosomba mabele ya pamba il faut za na ba $500,000 $700,000 fere asomba no mabele ya pamba en plus avenir ya fere so kocho kobimaka wana les seuls musiciens oyo ana bana na ye nyonso atali ke nana 11 bana tika natonga ndako ya 46 chambre yebisa ngai neti ngai boye ozofinga fere gola eza kobomi shida na ngai mpo mutu wana ozofinga adamisonaka ngai Palestine azalaka fere makambo na ngai tu nasalaka fere yo sikoyo kabose ofandi na couloir moko boye yo kanisaka obima na rythme ya banyama oyo obeti mutuka esimbi te okobeti niau bato bakomi niau obie ngai natikala na ngai naja banyama oyo lisu moseleke te do betele mbinzo betele bambinzo yembi na acoustique le padre ayembi betele mbinzo le padre ayembi biso tozoluka nde bayembi nde tozoluka bayembi mbangu mpe matoza lisusu awa tozolobela sur featuring featuring Jésus azobeta dernièrement awa featuring ya Maître Gims ezobima tozape lisusu na featuring mosusu bana poto
bino boza kuna boyebi mamutu elekaka c'est que première fois les padres benga skoyo mutu baema po ba featuring tous les padres salaka ba benga kaka ba petit na biso ba Jim Martis ba benga ba faire ba petit na biso ba Dre tong ba longwe na Wantibe ba benga ba faire ba Victoria ba benga ba faire ce que maintenant faire il doit faire la featuring de lui-même avec les grands artistes talaka sko première fois Maître Gim Soyemba rumba biso to betaka rumba to même ta biso to orchestre liboso to ya to loye monde to cha rumba R&B mangali mazazu mangwe boka batu mitsuba betango kabose na ya répétition na yo répétili bana poto na kati ote ke febi a répétara na ba casier tanifu casier ngale ya repa kabose répétili ba musicien ba Hollanda prise tala matos o le pas draza na ngoa bomanya acoustique ya bomanya acoustique boyoki son boyeba ke le padre aza toujours likolo le padre aza toujours likolo mbangu pema toza Diego na moni Freddy Awalo maboko bank wa le padre Freddy Awalo maboko bank ya Divine Ngoma babi émission no yango o soutenaka Freddy Awalo maboko bank na moni tokomi vraiment na suka émission bana ya poto na lobaki o tout azana eloko na ya za mposa balobela yango oza na boutique na yo oza na makambu na yo lingi kombo na yo bima numéro eza affiché wana bobenga tokosala makambu mpona bino bozala bien je reste que febi moi ya suka po tokomi na suka moi deux personnes merci vraiment ndenge na lobi o amoni o mabe matali mingi kana fandisi ba mère nanga ba soutenanga na ndenga libanda mère nanga Gisèle Kumbundu libaya ya talo mère somelanga iPhone 8 oyo bimisika eya kini ko ça moi bien na moni bongo Jenny le Aquarium na Londres na yo mona liso bongo Jogo Luindama ba bi charge makambo ezande pa na yo ba bi so Sergio Ramos atiki bale ndeto ozelela tika yo ndeto osomo na Real c'est un prophétie bokanga yango na moni bongo a beta Chancel Mbemba de midi na moni lisusu mère nanga mwilu la mama Coco la charmante batutu ba soutenanga libanda na nenga kin base nanga mobimba ya kaela masa nanga Freddy Awalo motema Divine Ngoma Nisha Mona motema Olivier Kasongo mama na Chavi kabose yo wa nazana mingi ya olobate liloba nanga no ya suka ezaki kabose un peu de respect na Ferregola pesa Ferregola respect aza parent aza responsable ngande na leki na yekoloba na yo kabose ngaye yo en tout cas na pesi mbote na batu tout balingaka Ferregola na pesi mbote na batu nyonso balingaka Diego Scram président da Bezita commandant Chikata Rose Love maman na Roldi Chimène Mercedes bana poto nyonso commandant Chikata wa Dani na pesi bino nyonso mbote j'espère merci les padres balobi émission Nzambe ya bayembi les seule émission oyo bino boyokaka mambu ya Ferre yango vraiment merci na réalisation na moni Joseph Kombo balobi yonde charge yonde kilo yonde zo peser na HD la Congolaise TV émission Nzambe ya bayembi na sima caméra Dominique Kankou. Merci vraiment trop expérience c'est bon mère makambuno yango toza to selo musala makambuno yango yo HD la Congolaise TV chaîne dans la chaîne du moment chaîne kangi monde entier toza na bino émission Nzambe ya bayembi réalisation à vous l'antenne.